Bonjour, bonjour, bonsoir. Libotaba na nzambe partout ekutami biso. Toyesu kokumisa nzambe oyo asali biso ngolu ya kozana pema na mokolo oyo. Pe kokoma lisu na tangu oyo na bonne santé. Yango wana toyekoloba na ye merci po ete aza nzambe likolo na banzambe nyonso. Na ndimi ete esika bokutami papa ya mwasi nzambe asali biso vraiment bolamu bokutami na bonne santé. Malgré ta mususu nzoto ezana maina makila muna eninganaka ba grippe mais tellement tozo opema tolobi nzambe merci tokutami na bonne santé. Eza biso na ngambu oyo ngai mama Jolie Makuna évangéliste Maku oto salaka tosola na bino na tina ya sekele ya libala. Pona ba oba koti lelo eza biso couple tangu ifwene ndenge to se présenter. Zambe asala bino vraiment bolamu mingi. Shalom, 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 libota na Zambe. Balandi nyonso ba oyo bazawana tango nyonso balandaka biso. Na bato oyo bazawa kota sika, tondi merci. Eza biso oyo couple tango ifo évangéliste Maku. Toza awa juste pour ko partager ndam oto yebi pour te partager ensemble na libota ningo kutami na ngambo wana. Merci. Ne papa bibo kutami na ngambo wana yani merci vraiment na sepe komona yo tozalaki komisi yo semaine passée. Mais nzamba sali bolamu lelo toza ensemble etant nyonso tolobaka présence na bino eza makasi na biso na ngambo oyo. Yango wana bengela biso ya mwasi moko papa moko lobane toza vraiment na posa na biso nyonso toza na ligne tosola mpona tina na nzambe. Toza vraiment na posa na nzambe ai amonisa malisusu na mabala na biso na bomoi na biso asala biso vraiment bolamu pona tina na yango Bible lobi sans nzambe tokoka eloko moko te esika tokutami biso nyonso tokanga misu pona kotombola ye oyo avandi na kiti na nkembo. Nzambe topusane pa na yo kolo poza nzambe malamu to rendre gloire kolobete kolo yo kosaka te sembola loboko na yo nzambe tika ngolu pe faveur na yo kolo emonisama nana bandeko nyonso bakola na biso mayeba oyo bakola na indifféré tika gloire na yo nzambe emonisa mokonzi tobebisi misala nyonso ya satana contre auditoire oyo totiki ete nzambe nyonso koloba sika oyo yawo na bikamwa emema bomoi na couple moko emema bomoi na moto moko afeke kombo na yo ekotombolama na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Ya solo to komina tango na biso tolingo solo la biso na bino oyo toyebi te me tozwaka lisungi epai ya molimo na nzambe oyo aza wana mpona kokamba biso kolakisa biso lolenge nini tokoki kosala pe kozala malamu na mabala na biso. Yango tokoki kozala ba ingrate tokoki kozala ba égoïste te sala biso évangélisation bengela biso ya mwasi na gauche na droite papa oyo zane pembeni lobane ketango ekoki kondimeaka na koyoka eza liloba na nzambe yango nde eloko tosangani na poko ya lelo ça dépend ya esika okutami kompe koza na tongo ya lelo po tokumisa nzambe. Amen. Amen. Yango wana koyo tokomi semaine passée tolobelaki na tina ya nous avons besoin de toi. Donc tozana posa ya nzambe. Amen. Tolobelaki yango semaine passée linko lobate ke suki wana parce que tant nyonso tozopema tozana posa na nzambe. Tant nyonso tokutami na pema tozana posa na ye. Alors semaine passée tolobaki ke tozana posa na ye. Nebi ke ya mwasi papa esika oza ata ba possibilité leki na ngome oza kaka na posa ya nzambe. Amen. Amen. Pourquoi tu as la posa nzambe po ya za maître? Omoni moto nyonso oyo azala sala moyi awa. Eza biloko to ba propriétaire. Eza biloko eza pe la propriétaire na ngo moto a créé yango. Ça veut dire que couple sans nzambe, couple qui n'est nulle part, couple sans nzambe prospérité zate, couple sans nzambe, ils ont toujours la difficulté, il y a des attaques sataniques et démoniaques. Yango moni to ba tango nyonso ke tout ça na posa nzambe po ya ebi pièce oyo eza important. Ya ko remettre en place. Amen. Amen. Nde papa Obia Patricia lututu ya yebi pièce oyo esengeli a mettre en place pièce oyo ezali ya kobeba
pièce oyo eza na posa to changer ndeko na biso Adrisha. Donc nzambe ayebi ndenge nini asalela makambo na ye. Yango wana toza vraiment na posa na ye ya kakina toza na posa ya nzambe. Bengila biso ya mwasi mon papa moko lobaneke semaine passée tolobelaki toza na posa ya nzambe. Donc tozala na ba possibilité tozala na ba kombo ya famille oyo esala kombo mais toza plus na posa ya nzambe. Posa ya nzambe yango ezali solution yango yali refuge yango yali manto malamu na bomo ina biso. Vraiment toza na posa na nzambe. Ya lobi o nyonso azana pema akumisa ye. Atali condition okutami na yango te. Atali niveau ya famille tokutami na yango te. Atali ba kombo esala na mokili te. Mais alobi o nyonso azana pema. Donc eza verbe moko obligé. Eza verbe moko eza na condition te. Eza ke moto nyonso akutami na pema. Eza na mwana mukie eza na mukolo toza obligé ya kokumisa ye. Atoza famille ya quelqu'un mais toza obligé ya kokumisa ye. Donc tokotala te même oza na Europe na Amérique na Afrique oza obligé ya kokumisa ye. Amen. Yango na biso na tango oyo to comprendre que sans ye tokokite de photo kumisa ye. Alobi na psaume 100 bibokota na porte oyo avec ba cri de joie. Bokota avec ba loyembo alinga ba kumisa ye. Amen. Amen. Yango tokokumisa ye. Wow. Yembela ye. Zala pe ya koyembela Nzambe. Yembela ye. Même ba voix na biso ezo kene ndengi moko te mais yembela ye. Yazaka na posa tokumisa ye. Amen. Pana frère Jos na sainte. Ah, God bless you. Ya kakina lutumba yebisa papa lutumba tozala na ligne tokumisa ye. Ya Patricia lututu ya niki suka tozala na papa bandeko na ngani osu papa Adrisha tozala wana na mama tokumisa nzambe. Ya mosi papa na ngoza na ligne tozala wana tokumisa nzambe boka Deus. Tozala wana tokumisa nzambe. Amen. Amen. Nani azalo kolayo nanya kosunga lo kolayo misweto mi likolo tokotato la monene na nani azalo kolayo nanya kosunga lo kolayo misweto mwami likolo tokotato la monene nayo umona zambe seko yo kumama kombo nayo zambe seko yo kumama oh nani azalo kolayo nani akosunga lo kolayo misweto mwami likolo okotato la monene nayo seko yo kumama kombo nayo nzambe Bengande komoko. seko na seko Invite nde komoko. Belela nzambe na belela nzambe na mawaye belela nzambe na ngai kino akoya nolanga belela nzambe na ngai belela nzambe na mawaye belela nzambe na ngai Kino akoya nolanga papa nena belela nzambe na yo ya belela nzambe na mawaye belela nzambe na ngai Kino akoya nolanga yakula mambu belela nzambe na yo belela nzambe na mawaye belela ya jijima invite moto moko invite nde komoko nzambe apartir Espagne na mission za belela makambo nzambe na ngai belela nzambe na mawaye belela
nangaye, ongana luka Yesu nangai. Kino akoya nulanga ibelelae. Na belela Nzambe, na belela Nzambe na mawaye. Na belela Nzambe nangai. Kino akoya nulanga. Omukindi pasi na luka Yesu nangaye. Na luka Yesu nangaye. Na luka Yesu nangai. Kino akoya nulanga ibelelae. Belela Nzambe nangai. Na belela Nzambe na mawaye. Na belela Nzambe nangai. Kino akoya nulanga. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Ya solo ngai nakozonga nasimate. Atabafingi ngai nakolanda Yesu. Atabafingi nakolanda Yesu. Atabafingi ngai nakolanda Yesu. Ya solo ngai nakozonga nasimate. Bonde kosimba Yesu makasi enda zalizela. Akome mabandimi na likolo. Hallelujah Yesu ma Yesu makasi enda zalizela. Akome mabandimi na likolo. Nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota tokokota. Oh nalola tokokota ya tokokota. Nalola tokokota. Sokito tiki kotonga nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota. Sokito tiki koimba nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota. Dekosima Yesu makasi ende azalizela. Nakole mabandimi na likolo. Hallelujah papa. Simba Yesu makasi ende azalizela. Yakome mabandimi na likolo. Oh nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota. Kina tiki motonga nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota. Sokito tiki kindumba nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota. Sokito tiki koina nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota tokokota. Oh nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota. Sokito tiki koswana nalola tokokota tokokota. Nalola tokokota tokokota. Yo sopona yo sopona yo masia yo sopona yo sopona yo lelo la desiela ta kosalela yo sopona utuna moi yo sopona yo lelo tote la pesiela ta kosalela yo sopona yo sopona yo lelo nana beselika kosalela yo ona ba kombo nyoso omi kombele kino kumu kombo ya masila na mbeto ya lo mitalo nako kanga na kombo nini ye kombo ya masia kombo ye kombo na yo masia kombo na yo yango makasi nanga kombo na yo yango ebundeli nanga mondu na lumbote atana mbeto pia kitalo toko kanga na kombo nani ye kombo ya masia atana kati ya libota nako belela kombo nani ye
kombo ya Masiya, eh, kombo yo, kombo na yo, Masiya. ah, kombo na yo, yango makasi nanga, kombo na yo, yango ebundeli nanga, Mungu na alonga te, oh, Mungu na alonga te, oh, Mungu na il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Oh, nous te proclamons au-dessus de tous les rois. Nous te proclamons Jésus, merci. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Ya solo azwa kombo likolo ya bakombo nyonso. Azwa kombo oyo eleki kombo ya papa na ngai ya yaya na yo pe ya mama na biso. Azwa kombo oyo na kombo na ye mabolongo nyonso ezofukama. Azwa kombo oyo eleki likolo na bakombo nyonso. Yende l'homme de Galilée, yende kolo mokili, yende o asali ngai na yo tozala na pema, yende o asalaka différence entre o bazosalela ye, yende o atelemaka moto asuka abengami Sabaoth nzambe na mapinga, yende nzambe biso toye kotémoigner na poko ya lelo, nzambe o abongaka na témoignage, nzambe o abongaka bandetola ye, ye wana Jésus Christ de Nazareth, ye wana nzambe oyo alonga liwa, ye wana nzambe oyo asali biloko nyonso pe apesi yango kombo, aza nzambe na yo, aza nzambe na ngai, ye nzambe biso toye kokumisa na premisi ya lelo. Amen. Ya mwase siko zali zala na esengo, biso toza na esengo, toa na posa ke esengo wana ezala transmissible, zala na esengo papa na ngai esika ozali, kotala ba diverte, kotala ba o ezo déranger te, et po eza wana po emema biso na distraction, mais zala na esengo po ya zanzambe, zala na esengo po yende mutako pesa solution na o ezo biso, zala vraiment na esengo, zala na kimia solo ebutaka epai na nzambe, zala na esengo poza na présence na ye. Oyebi tangu wana ngai nanu na yi comprendre nzambe te, mais na bandaki kokende église évangéliste, na bandaki kokende église, mais na yebaki nzambe te. Alors tangu nazotanga et puis basala nzambe bazoloba David abandaki koloba. Amen. Ke asepelaka tangu balobaka na yake na ndako na nzambe. Gloire. Na psaume 122. Wow. Balobi ke David ya bijou bakanda abandaki kosepela tangu bandako loba na ke na ndako na nzambe. Amen. Donc na bandaki komona yango ezaki na sens te, ndeko na mwana ngai esterlik, donc mona komona yango eza nana comprendre yango vraiment te, asepelaka ntango baloba nayake na ndako na nzambe, parce que ngai nayebaki nanu nzambe te, mais nabandaki kokende na ndako na nzambe. Alors elingi kolobaki ezalaki na différence entre ngai na David. David abandaki kosepela mpo ane kocomprendre ke une fois so mpe na passe na ya bundaka na balion, donc na baanimal féroce tolobaka na portugais, abundaki na baanimal féroce, mais alongaki. Alors akomprenait ke moto akokaka kosala likambo wana ezalaki nzambe, yango wana alobi nasepelaka ntango baloba na ngai nakende na ndako na nzambe. Moto mosusu akoki koloba komi abundaki na bango fala asepelaka meme aza na ndako, oui meme aza na ndako akokaki kosepela, mais bible elobi na ndako na nzambe, donc ngoloba esika oyo nzambe azali. Siko nalobi te ke nzambe aza kaka na ba 4000, non, mais asepelaka ntango akende na ndako na nzambe, donc ntango baloba ni aza na présence na nzambe, parce que nzambe aza kati na ye. Alors ntango akomprenaka aza na présence na nzambe, azalaka na esengo wana. Donc ntango mpe naye kocomprendre nzambe, nabi te David ana raison, na mpe sikoyo nasepelaka esika bazoloba maloba na nzambe, po bible elobi na ebanda ezalaki liloba nde liloba eza ye Yesu, nde liloba eza ye nzambe. Alors esika
bazoba liloba na nzambe ya mwasi papa nga pe na sepelaka donc nakoma kosepela kozala participante na kati esika amen donc namona ke David aza na raison yango nalingi yo mpo ocomprendre ke yo mpo oza na raison ya kozala na esika mpona koyoka liloba na nzambe toza na yo wrong toza na erreur te ya kozala na esika wana oza na erreur te ya kozwa bible ya kotanga te oza vraiment na raison mpo liloba na nzambe nde yango ezali protection yango ezali assurance yango na David abandaki kosepela azalaki na roi mais abandaki kosepela kozala na présence na nzambe alors biso lelo na présence na nzambe toza sur na esengo parce que thème na biso lobi j'ai trouvé Jésus. Ok, na présence na nzambe toza na esengo vraiment nalobaka eloko moko namona bato kolela kotangisa mai ya miso tongo pokwa namona bato batia loboko na litama ntango molai me basepela ntango moto moko ayebisaka bango eke toke na présence na nzambe yango naloba na bato soki olingi kozala na moninga malamu luka moninga oyo ayebi nzambe mpo moninga oyebi nzambe ntango ozoyebisa ye pasi ozotungisa yo ntango ozoyebisa ye nzela ya bakai ozoleka akoyebisa yo papa toke na présence ya nzambe mpo na présence ya nzambe tozwaka biloko oyo mokili epesaka biso te yango ndeko moko apesa amen sepela na moto amemako na présence na nzambe yango yo oyo oyebi nzambe zalaka mpe na susi ya kolakisa bato nzambe mpo ete yo oyebi nzambe mpo balakisaka yo mpe nzambe alors zalaka na susi ya koinvite ndeko moko ya kopartageaka message ya nzambe afin que faveur mpe grâce ya nzambe esopana ntango nyonso na bomoi na biso c'est vrai que David akoki koloba en tout cas ngai nasepelaka mingi kolia na mesa oyo eza bakiti ya or to bakiti moko ya mercure mais azoloba ke nasepelaka kotika ndako na ngai me nakende na présence ya nzambe yango ndeko na ngai nayebi te ntango mosusu motema na yo esopana na baécran géant ntango mosusu motema na yo esopana mingi ezwaka ta mingi ya kocontemple bote ya ndako na yo bote ya mobali na yo bote ya mwasi na yo oyo eza nango mabe te mozwaka na ye ta molai me nazoloba mwana nga sterlike en tout cas bwana couple mo malamu na papa na biso destino boza koyembela nzambe ntango nyonso boza kokende epai oyo eza présence ya nzambe nzambe akanisela bino bandeko bozolanda biso nasepelaka mingi mpo ntango namonaka bino yango bozala mabala moko eza stable mabala na bino epesa témoignage mabala na bino etatola boloba te me bato batala babi te couple wana eza couple moko eza posé amen. Wow. Couple moko eza posé parce que basepelaka kozala na ndako na nzambe basepelaka kokende na présence na nzambe yango na biso tosepeli yango na biso na yo ya mwasi tosepeli parce que toza na présence na nzambe amen sikoyo yango tolingi kolobela j'ai trouvé Jésus amen nayebi ke ntango mosusu oyo omona Yesu ntango mosusu okutana na ye ntango mosusu mpe osala rencontre na ye okoki komona ye mosali rencontre te okoki kokutana na ye me obénéficie eloko te po eza na bato bakutana na bato basala bakomi babénéficie ya eloko te eza na bato bakutana mpe na bato na nzela me basololi ta comprendre te ke eza ye omoni ye mocomprendre te mais awa tolingi koloba motu oyo amoni Jésus mpe acomprendre ke ye nde Jésus mama nasepela noso na portugais po portugais eu encontrou-me, encontrei o Senhor. Quer dizer, alguém estava procurando o Senhor, mas encontrou o Senhor. Como ela quem procura acha. Moto lukaka. Amona cara. Et puis d'abord, si vous me cherchez, ceux qui vont looking. Beaucoup mona ngai. Mais na bon nzambe ne na bonté na ye po ya lobi kazo ko renouveler bonté na ye chaque matin donc eza kazo ko renouveler bolamu na ye tangu nyonso toza na bomoi azotala na ye ba défaut to bi ba qualité mais alobi ka ke nazo ko renouveler bonté na ngai ngai ma jolie na ko tala défaut na yo ana lobi te na lingete na ngaka ba to ba qualité évangéliste ko tala ba qualité na yo bi bon yende mutu na ko s'accrocher na ye pour la linga ba to ba défaut te mais ya lobi donc il a renouvelé la bonté dans chaque matin. Nous la qualité ou bien défaut. Non, il a renouvelé la kayango. Asan Zambé malamu vraiment. Ce qu'on Zambé a moyen on a que j'ai trouvé Jésus. Nalibala na biso, tu comprends que tu loba qui semaine passée que nous avons besoin de Jésus. Mais ce que j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Teza esengo. Alléluia. Na Isaïe 12 balobi ke bokoloba. Bon papa kotanga na babi un jour bokoloba mais awa sikoyo ndeko ayekoloba que j'ai trouvé Jésus. Donc la ligne na libala na papa omona que j'ai trouvé Jésus. Ya moi somona que j'ai trouvé Jésus.
namoni nzambe na mosala na nga namoni nzambe na ministère na nga j'ai trouvé Jésus po ya lobi atikaka na ye komi amimonisamaka na baoyo balukaka ye alolobaki nga namoni nzambe ata mama na ngai na libala na ye amonaki nzambe te ya na ngai papa na ngai na libala na amonaki nzambe te me nzambe alobi akosala différence alors différence wana asala yango mpa na nga namoni nzambe amen amen l'homme de Dieu l'apôtre Jean Chama Deus t'abençoe. Nzamba pambolo papa. Mama, oyebi ke komona nzambe c'est important. Amen. Namona bato ba umela na mawa mama. Me mukolo bakutana na nkolo. Mama baseka, basepela, babosana, oyo otungisa bakamona vina bango. Amen. Alléluia. Amen. Nazaba encourager ndeko moko. Oyo zana nesika ko sambela te. Luka église papa, même les bazalo bakeba sala nzambe, bazaba aventurier. Faut pas aventurier bazala. Mais il y a des vrais hommes de Dieu. Amen. Des véritaires hommes de Dieu. Jamais. Tem sim verdadeiros homens de Deus. Também no mundo não pode só ter falsos. Mas não. onde está o nosso Deus? Não. Bakouye kozala te ka baventurier na baventurier. Nzambe écoute na Bible, alobi kazana na 700 combien papa? Il y a encore plus de 450 prophètes de Baal. Te alobi ba réserve. Ba réserve bazali. Donc bazana nous. Donc ce que comment bazala bango nyonso ba aventurier? Non? Maman, tu sais, le diable est mauvais. Il y a un qui se connaît parce qu'on suit vraiment le banamunoko. Maman, Liliane Katene. On commis vraiment Esaïe 12, aux yeux en la rapidité. Maman, vous voyez que Élie, azaki na passe pe souci. Amen. Élie a kanisa le bete no ba nyoso babungi. Tanga ebisi nzambe na tikalinga moko. Mais na sepela na nzamba lobi na ye, Élie il y a encore plus de 450 prophètes ya Baal, on a va fléchir ma coloté. Maman na ta auto za vivre. Il y a de vrais hommes de Dieu. Amen. Les ala basala na nzambe ya solo, les apena na bana na nzambe ya solo. Pour Bible lobi na ngai eke, nzamba zo luka ba adorateur te. Mais nzamba zo luka les vrais adorateurs. Amen. Ah na lingo ba couple na ebenga ma une couple vrai. Amen. Alléluia. Amen. Pour tout ça oza couple c'est que la chrétienne. Gloire à Jésus. Clément grand frère na biso tozolobela c'est que les la chrétienne. Amen. Ah, tu vas croire que ça la bango nyoso te ba 23. Non 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 non. Ya moi tout que j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Na libala na ngala moni nzambe. Mais tout le monde qui semaine passée pour na nimba misuba mona kanzambe. Pour na nimba misuba zo solution na mabala na bango kaka yote mais problème ngo ezani. C'est ça. Pour na nimba misusu ba kufa kana kati ya libala. To kinda pe misusu ba kokunda pe bandeko ba kufi na kati ya mabala. Pour na nini na famille bino kaka fu kufa divorcer. Mais pour na nini yo kaka fu obala âge avancé ko stipula na libala ndenge nini. Mais si problème ngo ezani nini. Tout le monde a oualé l'autre petit na mokanda na Jean 5 to ba na verset 3 tina 8 papa otangela biso. Jean chapitre 5 hein? Maman na ngai mami bameko yaya na zana esengo mingi komono vraiment ya mwasi nzambe asalo vraiment bolamu mingi na chaîne na biso ekende liboso Bostra radio Bostra. Amen. Papa na nga Charles bameko nzambe abaksela yo mingi. Alléluia. Et à passer maman, et ça la batuso sur le psaume ba éviter que évangéliste mako ça be mission à radio Bostra. Nangolu nzambe atiena évangéliste papa na biso Charles bameko tozana na évangéliste mako chaque jour de 13h à 14h na heure ya Irlande na heure ya Schengen 14h ya 15h pe na butu 20h ya Irlande 21h ya Schengen. Alors que zanga ate ko na biso po ete batu mingi baza ko pambolama na chaîne on eza radio Bostra. Yango neno to ekoloba j'ai trouvé Jésus. Donc na moni Yesu. Te na libana na nga na moni Yesu. Amen. Na ministère na nga na moni Yesu. Na bana na nga na moni Yesu. Na santé na libota na nga na moni Yesu. Na santé na nga na moni Yesu. Malgré bango ba telema ki ba sambala na batubija. Mais lelo nga na moni Yesu na libala na nga. Lelo nga na moni Yesu na santé na nga. Yango na eko témoin po Nzambe o abongi na témoignage. Yango na papa na biso akotangela biso na kanda na Jean 5 na 3. Amen. Natangi na Jean chapitre 5 verset 3 à verset 5 hein. Tina verset 8 malema. Oui, Bible la biso sous ces portiques. Nazongi Jean 5 verset 3. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. Babi ke na kati ya ebale wana na kati ya piscine wana. Donc ezalaki na batu ebele ma multidão d'infernos. Babi batu ebele ya malade. Des aveugles. Batu bakufa misu. Des boités. Oyo bazaba na ba défaut na makolo. Des paralytiques. Pe ba o bazana ba paralysé.
qui attendait le mouvement. babandaki kozela mai wana eningana. Alléluia. Donc bato bazalaki ebele kozela mai eningana. Ndenge pe yo lelo ozana tamso kendaka quelque part pa tata moko aningisa eloko moko boye pona libala. Bozalaka pe ebele ya bato esika yango. Bozozelaki aningisa. Ndenge pe bato bazalaki ebele na esika wana. Kozelaki mai wana eningana. Bato bazalaki na ba différents problèmes. Ndenge pe lelo ngai na yo tozana ba différents problèmes kati na mabala na biso, na ba santé na biso. Mais thème na biso lobi j'ai trouvé Jésus. Amen. De continuer la biso papa. Merci. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui se descendait premièrement, après l'eau avait été jetée, il était guéri quelle que soit sa maladie. Ya Jonathan, c'est quoi problème to zaki nango na kati ya mai wana, na kati ya piscine wana, zaki na ange wa bande koya. Mais malheureusement bande koya, on m'a fait ça autre. Donc de temps en temps, na portugais to bi on m'a fait ça autre. Ezati kazala ki wana permanent. Ezati ka bande koya tangu nyonso. Mais balobi on m'a fait ça autre. Nesi ko to somo la différence ke ngana kuta na Nzambe. Babi ke mai wana ezala ki oui, bato malaki bazaki ebele, ba différentes maladies oui. Donc c'est la réalité. Mais ce qu'on peut maïwane ningana ange sengela ki aya. Mais ange wala banaki koya tango mosusu. Temps en temps. Tout temps musu ayete. Mais tango wana ya yete nzoto eza na posa ya mai. Tango wana ya yete nzoto ezo suwa. Mungongo eza ya kokauka. Na tango wana ye nano ayete nzoto ezo pesa solo. Mais bosto bato bazala ki obligé. Vous zala ki loi, so pesa ki loi bien condition que fois il y a de temps en temps. Mais le longa ina yo, nzamba pesi condition moko. Alobi nazo beta porte. Alléluia. Alobi apesi nazo beta gloire à toi, Seigneur. Habite que nazo beta porte. Et pas il y a batu no so habite nazo beta porte. Oyo akoyoka ngai. Oyo akondima. Alobi yango na singlière. Selon de ngai na tangela kango na Bible nanga. Alobi yango na prière te bon papa kotanga ngo kuna na apocalypse. Alobi nazo beta porte. Oyo akoyoka te alobi yango na prière te. Kamzu yo ozela kaka tozala ebele. Ponga ina kende église. Tozala ebele ponga na pousse na liboso na Nzambe. Mais a Bible lobi na apocalypse. Abi nazo beta porte. Oyo akoyoka ngai. Ya moi si papa comprendre. Alobi yango na singlière. Alobi yango na moto moko. Alobi yango na couple moko. Mama mi ba meko. Alobi nazo beta porte. Oyo akoyoka ngai. Afongoli ngai na papa na kosala evande lokati na ye. Omoni mais a bazala ki full liboso ya mai. Papa ko tanga na siko fongoli yango. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Alléluia. Éviter quelqu'un senti que abeti yango na motema na na fongoli à côté asali evone mais problème est ça que biso to lingaka tozala full mais ya lobiti ka so beta na full abia so beta soki moto ayo alobi yango na singli ya Alléluia. Alléluia. Maman, on dit dans verset 3 pour Tangia. Bible lobby sous ces portiques. Na seya porte wana. Na seya ba porte wana. Il y avait 5 portiques. C'est les 5 ministères aujourd'hui. Donc la solution, il a toujours à l'église. Ici, on parle de l'image de Maya Betsaïda, maman. Le Maya Betsaïda, c'est l'image de l'église. Couple non pas à la santé malade. Il faut la ramener à l'église. L'église, c'est la présence de Jésus. L'église, c'est la présence de Dieu. Et pas ikuna batronia ou ya famille. Et ça saboter la famille. Et ça va résister. Et pas ikuna baloi ya famille. Et ça va résister. Et ça va bato mingi maman. Nzamba pese mabote belé. Mais famille limitée na loi moko ya bana mibale. Ya mwana moko. Le msupe ba bing la famille. Ba teka famille à niveau 1 maman. Ba kufa na libala te. Ça maman. Mais so yo ye awa ne ba bi sous ces portiques. Libala na yo eko pambolama. Le député de l'Éternel de te bénisse. L'homme de Dieu.
nazolo ba eke tant to même bana sur la place ensemble babana ne kozala béni yango biso tolobi que yo okendaka na présence ya nani Alléluia. ka bato ebele bozoza ata mosu apesa bino Alléluia. basinga oui ya traitaka bien apesaka singa moko kangika na mbeto me bozalaka ebele ya bato mais balobi ange balobi teke yo tata mo boyaka na singa babi ange abane koya koningisa mai tokomona différence yango ange abane koya koningisa oui ange nzambe abane kotinda mais biso tolobi que j'ai trouvé Jésus siko yo kendaka pa ya nani aningisaka afongolaka porte wana nani aningisaka soki bisaka saka wana po yo olobake ozwi assurance na libala po yo olobake ozwi assurance na libala ya marina kasi papa to continuer na biso na 5 na 5 Bible lobi. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Gloire à toi, Jésus. Autant nous sommes 8 ans. Mais tout ça distrait. Mais Moutou, on va dire qu'il a 38 ans. Azala qui bosso à piscine. Donc Azala qui bosso à temple dans Zambé. Azala qui bosso à présence dans Zambé. Azala qui koluka Zambé. Ne si quand on a komona batubazo kone koluka. Invitez quelqu'un, partagez, commence à partager. Donc papa a 38 ans maladie. Abana ki okende sika wana. Alors comme anjangwa yaka de temps en temps. Tam sou lelo koza mokonanga. Ah Jésus, Jésus. Problème wana ngai yo na problème wana tozo kende wapi to yebi de temps en temps mais de temps en temps tam sou lobi ndeko za mukona tam sou lelo na tango ndeza mukona ngai na 5 wana na sande komoko tango la Bible lobi na biso na piscine ange descendait de temps en temps mais nazo l'action elombe mobali nazo l'action elombe mobali oyo aza capable ya ko rendre possibilité yobika la solution là yo amen bon pour que rapide autant na 7 OK mais na 6 kuna balobi que tango papa tanga no mukipona Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? Mon ezaba bisika mususu yo ne okutami esika na tam okutami wana na pamba te. Donc esika no okutami te nzambe azawana. Et puis nzambe azomona yo. Neni Bartimée akutama kina coin wana te bango bakanti ke bazaki na erreur ba checker mukolo ngo te ba checker na erreur te. Donc ezaki mukolo oke nzambe fala kutana ene esika wana. Neni moto oya be ya piscine akutama kina piscine Bethsaida papa na esika na Yesu akomaki. Amen. Et puis tant Yesu akomaki biki amona qui est déjà kazaki na malade. Donc esika no zona na biso ya mo nzambe azomona ja problème ozo lelisa mote. Donc nzambe azomona nini ozo déranger couple. Nzambe azomona nini ozo déranger bana na biso nini déranger mbali na biso. Pour nini bango bafanda na ndaku te. Pour nini ka confirmer sali biso to yokana. Pour nini confirmer sali ngana eto ebala sola mutoki. Alléluia. Pour nini biso to kimela ka wapi. Mais babi muto a 38 ans. Na piscine Bethsaida. Papa autant nous qu'on a 7. Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. La piscine, quand l'eau est agitée, et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Et pour la mokilo, nous avons un problème. Amen. Les gens n'ont pas sungo mais l'obi n'a pas lemba. Et puis yo muto malade dans la posa basunga. Mais muto no soit la préoccupation na ye. Nyamwana na Bible lobi malheur ya muto zo chelike pa ina muto. Moto lobi na nzambe ke nazala moto te po abwa kanga. Amen. Liboso problème na ye batuni awoninga na salelo nini. Tamuso biso makamela biso grave pour to yeba ko s'exprimer te. Invitez quelqu'un, venez les commentaires. Alléluia. Oui. Partagez, partagez. Gloire à toi. nakokimela wapi nakokime pa ya mama papa ya ye pasana ba o ya ye makambo et puis yo pe osana problème makolo ko tele manenge ni no sauter ba bita anja ya ningisi ba o bazaki tel boso ba koti pe sili nango ki ya mo singa pe na ibi ki yo posana problème moko papa biso pe tozana problème moko mais sikoyo ko tie like na moto te. Alors il me na kokoma na 12h mais anja yaki na 11h aningisa ki mai anja yaki na 9h aningisa ki mai mais ça la moto moko on dit que j'ai trouvé Jésus. Alléluia, alléluia. Papa OK na yo na 8 Bible bien sûr, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Akudia mo to que j'ai trouvé Jésus. Amen.
Abina zala mutu akobwaka ngai na mai te. Bango bande kobika poso bakoti na mai, maladi wana etikali kuna babimi. Me nga nazala mutu te atombola nga bwaka deja naza paralytique. Donc nazala mutu te, mena witi Yesu alobi ngai nde ona tika trône pona yo. Amen. Donc ngai nde na tika kiti ya bokonzi na ndima kolata lingwanda pona yo. Mutu ango zo lukeza nde ngai. Omoni bato wana nyonso ba précédent kiti ezalaki bango te. Yango si bato wana nyonso baleka na nzela na yo. Tim so bazalaki ba pont. Ezalaki bango te, yango so mona ke libala ta nyonso ezalaki na ba menace. Mais ezana oyo tika kiti ya bokonzi. Ezana oyo aza maître ya libala. Ezana oyo aza nini aza oyo asala libala. Amen. Yesu alobi eza nde ngai. Donc bana komona mutu te po ozaki na rencontre na ngai. Mozaki na discernement te. Yango bato wana nyonso bana koya bazaki bato ya bato oyo bazalaki na nini na yo te na chemin na yo te. Bazaki bato bakoki kokomisa na destination na yo te. Amen. Amen. Esika nini yoza bana nokangamaka na bango. Oyo mona papa mona kamera ami na ngai mwana mama na ngai. Te eza ye te akomema na destination na yo. Yesu alobi eza ngai abine telema. Mais tant qu'il y a télémi, c'est l'on a zo comprendre. A télémi pour zaki paralytique quoi. A télémi, n'aime que quand on va dire qu'on tambola. Et ça là-bas, on va le voir qu'il n'est yo polité mozo tambola. Amen. Pour m'aimer que mon tout pas tambola, faut accota na kati ya mai wana, kati ya piscine wana. Mais les longs gars notre kutani na oaza mai na bombo. Amen. Et avant la posa accota na piscine te. Amen. Mon frère tout le monde qui na des rois, ma bota et lobby na Élysée. Et puis que likamoza a mai eza mabe, Élysée qui n'est na source. Mais tout le monde est qui source na bomoi. Elisa qui n'est côté à mungwa. Mais hier azaki na makila o ya sopaki. Amen. Tout le monde qui différence wana. Mai o eza na bomoi. Amen. Le lenge mokakatani o akuta na kina mai na bomoi. Gloire à Jésus. Eza na batu na nzela papa ta ba mone o yo biki. Abi oui eza ngai. La sana makolo na yo pour soto linga be preuve. Même awa biso so ki ko kota ba document ba ba no faut na proof adresse. Donc faut les preuves. Faut pas localiser yo bien. Ce ko ba manda ba yo bi ki la sama ko na yo. Pour polité. Te eza la posa opolate. Ya le beso beta porte. De c'est celle ngai nanzima na fongoli à côté ça les vendre na ye do ya ko diriger bon mo inanga. Ya ko tambwisa nga bi ne tambola telema linga mbetwana. Abli telema. Abina libala no zo sens. Amen. 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 Maman, le paramo est très important. Hein? Très important. De mettre en décomment, vous allez en gambona. Vous savez qu'on a des choses très bien. Maman s'exprimait très bien. À l'homme de Dieu, l'évangéliste Papi. Victoria Meza de l'Union, c'est-à-dire, nous n'avons pas mon papa. Nous n'avons pas mon makasi. Mendes Antonio Titina Kiala, nous n'avons pas mon labino. Il y a ébélé, il y a ébélé. Bible le bien, c'est la tango wana. Esprit, to, mais avant, il y a de temps en temps. Mais la so grandeur ensemble lelo. Aujourd'hui, tu n'as pas encore attendre l'ola. Vous avez la position de la sous maïwanate. Pourquoi l'esprit de Dieu agit maintenant? Quand mon livre ensemble a sala, ça veut dire que vous avez même 1000 personnes dans une seule place. Ah, batonyo so ziko bika la bango. Yamona ndekolanga oza motoko la rendez-vous te. Oza motoko vanda 2 mois te pose la maye ningana. Na solo bakaka ke longwe pa yoza kota na kati église. Longwe pa oza yamba Yesu mo konzi pe mo bikisa. Mais mali bala na ona présence dans Zambe. Et pas oyo est-ce que les infections Bible dit n'importe quelle soit maladie o ils ont un couple na yo même ils ont des infections zamba ko bikisa yo même ils ont un problème zamba ko bikisa yo Bible connaît que le bon abiso est que Yesu Masia a plus que rivière oya Bethsaida. Alors acceptez Jésus et que tu seras guéri. Acceptez Jésus, tu seras guéri. Et libala na yo et que la prospérité. Maman continue, tu as presque 10 minutes après tu vas comprendre le comment. Pour un couple, et ça juste un conseil. Pour un couple, maman, et ça problème, moi, que je fais une prière, ma casse. Le couple comprend que tu as posé ensemble. Alléluia. Tu comprends que réclamation, mon gloire. Tu comprends que tu as une famille, mon koboye. Gloire. On va s'aimer, babiloko, mon koboye. On yebi yango, pengana yebi. On yebi yango. On yebi riti. Azala ki muabiti. Attends à comprendre yango. Alors vite,
banayoki kuna na moni na comprendre ye kaza na nzambe abila Naomi nga na comprendre ke nzambe na yo lelo akomi nzambe na nga ke Bible lobi te ke ba Moabiti nyonso babikaki Bible lobi te ke Boaz abalaki ba Moabiti nyonso mais ba lobi Ruth wa comprendre ki nzambe Ruth wa s'attacher na nzambe ya Naomi wa azali Jésus Christ de Nazareth lelo tolobelaka Boaz lelo tolobelaka Ruth donc nzambe lobi azobeta porte ya mosilinga kozala Ruth obima na kati ya libota wana baloba ke libota wana babalaka te bakufa na mabala te mais Ruth aza ya Boaz yo pe ozala na couple na yo baloba ke te isalami différence oui malacha abia kosala différence Ruth alobi Naomi ko répéter sous makambo wana te mpo na comprendre ke nzambe na yo aza nzambe na nga na comprendre libota na Ruth eza na batrone libota na Ruth eza ya réclamation lolenge balobi na Jérémie 35 ke balobaki tokotonga te Ruth alobi babai ke libota na nge eza ya soni na botama na nzela ya inceste mais na comprendre ke Naomi nzambe na yo te nga na ozela te ke yo ozwa suzemi obota selon maloba na yo nazotalaki mobange na yo te mais nazotala nzambe aza kati na yo na comprendre ke nzambe oyo lelo akomi nzambe na ngai a partir ita comprenaki azwaki Boaz na ye a partir ya mwasi papa na ngai ozo comprendre ke touta na batroni moko boye na bafamille ntango yo comprendre de chronique lobi ntango opesi yango mokongo obi nzambe ngai yo naza Moabiti nabotama na libota wana wi nayebi libota wana mais yo sopaki makila mpo na ngai seigneur lokalize ngai nzambe lokalize ngai lolengo lokalizaki Ruth lolengo lokalizaki mokakata na Betsaida lokalize libala na ngai lokalize santé na ngai lokalize bana na ngai lokalize couple na ngai mpona nini nayokaka na sango ke couple wana bazalaka bien ke couple wana bavivaka na harmonie jo balobaki matoi na ye yokaki mais miso na ye boni Rita comprenaki nzambe ya Naomi akomaki nzambe na ye Rita zwaki apamutomonaki Boaz suka nango toye komona Obed oh Seigneur kota likambo libota ya mwasi kota likambo papa na ngai ya solo bato banaki kozela mai eningana et puis ange banaki koya de temps en temps mais yo zali nzambe na bomoi tango komi esika wana olobi na mokakatani te na comprendre ke moto ne kozeleza nga yo nozangaki discernement bato nyonso baleka na nzela no ezalaki bango te donc bambouteillage wana ozosala bamoziki wana ozokende te eza kuna te eza kuna te eza nde kozala na présence na nzambe moziki kobongisa libala na yo te batata wana bapesa basinga bamama wana bapesaka mai bakobongisa libala na yo te luka basali na nzambe luka basali na nzambe ozala bango convaincu. Merci Jésus. Oh, Rita zalaki convaincu na nzambe Naomi. Merci Jésus. Zalaki luka nzambe discerner yo. Basela nzambe nyonso te baza baventurier. Continue maman. Bango nyonso baza baventurier. Comme Rita bakoki koloba mobange oyo na kozwa su nini epai na ye. Ma comprenaki nzambe aza kati na ye. Te na basala nzambe oyo omonaka. Tilinga otubondela nzambe. Seigneur, fongolanga miso nakende pa banani. Oyo bakoki koencadre libala na ngai. Gloire à toi, gloire à toi. Moto aza mutu. Tomoni na ja 5 na 7. Mokaka te na lobi naza na mutu te akobwaka nga na ngai. Oui, mutu nyonso aza na makambo na ye. Nakopesa rendez-vous lelo nakoki te. Nakopesa rendez-vous nakomi na retard. Oka ange sandingisaki mai nzambe asala na retard te eseseli yo comprendre alobi azobeta porte comprendre yango na biso toyokoloba nte nzambe asala biso grâce tozwa discernement alléluia mokakatani abimi abi j'ai trouvé Jésus napoli te mais natamboli alléluia oh yango na tokomi na tango na biso mama totika pesa na 13 minutes cha una prière hein yango tokomi na tango na biso alléluia alléluia Benga papa esika azali benga ya mwasi esika azali omoni bakanda kanda neza ba trône ya famille olingaka teke okokisa 20 ans na libala okokisa 30 ans 10 ans na libala ozomona ke biso famille boite ezo beta ba trône ezo bouger ezo luka nani muto akoma na kanda na ndako mais lelo yo loba j'ai trouvé Jésus na comprendre que ça distraction moko quand Jésus c'est la bénédiction amen moto akutana Yesu azuli pamboli libala na yeko zo santé malamu yango zomona makambi kemike zo le compliqué kata libala mais lelo oyo makambo eza kozika makambo eza kokende mama amen amen
Alléluia, alléluia, alléluia. Yango toko yemba, toko pesa sujet, ici kozali. Yo Comme sujet yango yango te biso to pesa mais yo yebi sujet. Ebelo ke tungisa. Comme sur évangéliste koloba yango te mais yo yebi. Et c'est celle on s'accrocher na ye. Yo le gars obe ta porte. Yo linga ke ba porte wana beteza ngai. Porte wana beteza li ngai. To lingo s'accrocher. Tangu ya beti, yo loba na ye. Nani papa o alobaki, nazala moto koboka ngate moto ngo desaye o azobe ta porte. À la croix de Golgotha, il a payé. Papa Simba papa. Botika espace pour le diable à côté. Jésus-Christ. Ah, les balles les a beaucoup attaqué. Mais les hommes qui ont trouvé Jésus aujourd'hui. Jésus quand il apporte de grandes choses. À la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha. Oh, Jésus a payé, il a payé. Rédempteur tout payé. Banda kokumi sanzambe na libala na yo. Banda kotombola kombo na Nzambe. Banda ko eleve monene na Nzambe. Mwana na esperlike banda ko eleve monene na Nzambe. Tombola monene na Nzambe. Tombola kombo na Nzambe. Banda kotombola kombo na Nzambe. Loba zala Nzambe na libala na ngai. Zala Nzambe na libala na ngai. Zala Nzambe za la sante na libala na ngai. Oh Jésus de gloire. Banda kotombola kombo na Nzambe. Banda ko évoquer kombo na Nzambe. Na libala na yo. Loba Nzambe Nzambe na bikamwa. Tombola mala yo Nzambe il a payé. Banda kotombola kombo na Nzambe. Banda kotombola kombo na Nzambe. Banda kotombola. Katina libala na ngai ekweya na kombo na Yesu condamnation nyonso ekweya katina libala na ngai euti na libota ya papa euti na libota ya mama euti na baprespote ebanda kokweya ngana tatola kena moni Nzambe kena kutani na Nzambe Yesu ekweya au nom de Jésus na couple na ngai onyo se confesse kombo na yote réclamation il y a divorce, ekweya au nom de Jésus. Il y a manque de sentiment, ekweya au nom de Jésus. Limitation, Seigneur. Il y a mariage, ekweya au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, au futaki na Golgotha. Yondo gali kolo libala. Yondo gali instructeur à libala. Ekweya au nom de Jésus. Bondela ya mwasi, bondela papa na ngai. Reza, ora niaima, ora meurima. Qui tente à condamnation, possa se quebrar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todo o trono maléfico, ecoeia ao nome de Jesus, toda reclamação diabólica, que possa ser quebrantada em nome do Senhor, Yesu telema, Yone Sabaote, Yone Nzambe na mapinga, Yone telema kamoto asuka, telema na kombo na Yesu, telema au nom puissant de Jésus, telema Seigneur, telema. Eza partage na yote, na kati na mabala Yahweh, ebanda kokweya, balie nyonso ya divorce, balie nyonso ya divorce, ekweya au nom de Jésus, banda kokwesa yango, yozo mona koza kitoko, oningolo ba mobala ya kitoko te, meza keso kitoko te, eza balie eligo landa yo, mama na yakufanga na libala te, koko na yakufanga na libala te, nazako lo babondela, banda ko bondela ndekola ngai, liye nyoso, oeliko mimana via libala na yo, ebana kokweya, na kombo na Yesu yebisa Nzambe posa nyonso ezosala motema na yo ete ozwa kanda obwaka biloko ya papa libanda ozwa kanda ozwa makangu libanda loba Nzambe posa wana ekutana mopanga na yo mpona comprendre keza réclamation moko ezopousse motema na ngai ke ngai mobali nabima nazwa makangu libanda Seigneur kota likambo mokonzi kota likambo na pamba tolo bizoto na biso zali temple na yo zoto na biso zali temple na yo ezefika prostitution te Yesu telema na après-midi lelo telema mokonzi na nkembo telema Nzambe malamu telema mofungi na nkembo telema telema au nom puissant de Jésus telema na kombo na Yesu po etoza Nzambe Yesu telema
Tellement libala ndeko nanga ezwa sansi. Impuissant wana ezo déranger papa ekweya. Impuissant wana ekweya au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éjaculation précoce ekweya. Fragilité ekweya. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Boka ukia sentiment. Et puis quoi au nom puissant de Jésus. Et puis quoi na kombo na Yesu. Oh Jésus. Nani oya kanga kisinga na nzete. Yesu moto na yo ezikisa singa wana. Soki bakungaki yango na se ya mabele. Moto na yo localisé. Ezikisa na kombo na Yesu. Bakundaki photo wapi. Bakundaki robe ya mariage wana esika nini. Yesu ezala localisé. Etumbama au nom de Jésus-Christ. Moïna perdre contrôle. Yoka. Landa verset oyo ndakonangai. Esaïe 25 verset 7. Amen. Bible lobenangai. Sur cette montagne, il a découvert sur tous les peuples. Balobike na libota wana na famille wana na couple na yo Zamba lobi alongoli voile wana alongoli mofiniku wana oye bandaki kozangisa sentiment oye bandaki kotia limitation Zamba lobi na telemi nengi mokakatani akutanaki na ye nengi Rita comprenaki ye nengi ye alobi na apocalypse alobi azobeta porte le banzambe porte oneza akai lokola yo longola couverture wana na ndimi lelo couverture oyo ikwane kotia mobulu na libota na ngai longwe tomona lumière nengi Esaïe lobi ete molili ezingelaki mokili oui molili ezingelaki couple na yo ezingelaki couple ya mwasi ya papa mais lumière emonisami Yesu lumière emonisama na kombo na Yesu couverture wana o pasoli yango mufiniko ele bandaki kozipa po ete kimia ezala te Jésus oye bandaki kotia étouffement olongoli yango ya mwasi loba nzambe yo longola couverture oye bandaki kotia molili nzambe longola mufiniko bandaki kotia étouffement nzambe longola yango na couple na ngai longola yango na bana na ngai Jésus mufiniko oye bandaki kotia limitation elongwa au nom de Jésus elongwa au nom de Jésus elongwa au nom de Jésus mufiniko oye bandaki koloba kufa elongwa na kombo na Yesu biso toloba to confesser la vie que la vie en abondance pour yo lobi na sona Jérémie 29 olobi ozala ba projet à bonheur ya malheur te olobi ozala ba projet à bonheur ya malheur te otozomona na couple lelo est-ce que ça bonheur oh Yesu yanola libota na yo yoka sujet oyo mama ezala ba couple musu mwasa sala mobulu libanda mobali basala mobulu libanda donc bango bale batambola bango bekobe maza ba marié tozomona pona couple moya modèle ndenge wana d'abord bible lobi ba kobiste ba kokota lola te nazoma na couple wana wala eza salité bozo kota na kati ya mbeto libala pamba te bible lobi mbeto libala ezala suyete mbeto libala eza nzoto oya yo alors tokobondela tokolobete zamba simba ba couple wana zamba batela ba couple wana eke wuta lelo ekobo ekota sute na kata foyer wana ozona mama po ekobo eza vene obozo kotisa ozomona ngo bilengi mais eza vene mo ozo kota na kata couple na yo alors tokobondela tellement on parle sur le couple chrétien une femme chrétienne akoza mobali libanda te mobali aza chrétienne akoza mwasi libanda te mwasi te makangu libanda konkubina pona nini bozozwa me bozosala ngo ya kobombama alleluya c'est loko ya mabe alleluya bozosala ngo ya kobombama mais ya mwasi na papa boza ba marié kati na Yesu bokota na hôtel évangéliste makwa monique oui bana ba koti na hôtel eza mabe te alleluya mais pona nini yozosala ngo ya kobombama po eza mabe oyebi yango keza mabe mais ozo comprendre yango te parce que ozangi alleluya gloire donc on a besoin de kobo comme kobo donc un kobiste au monde lola te on a la possibilité de changer vie na olelo on a la possibilité de couple na yo na restauration tout ça nzambo ya restauration anaza ma condamnation te mais le jour trompette sonnera aux en retard yango na pousse ne pas nzambe okobonde lokolobete nzambe na ngi couple na ngeza la couple mo ya référence
bandako bonela ndeko na ngai. Et puis salité o ekota na nzoto na ngai na nzela ya bamakangu likidi wana batika semansi wana batika ekoma kozangisa ngai gu epa conjoint na ngai epa conjointe na ngai nzambe makila na yo ekota kati na ngai ebanda koevakue semansi wana po ete na comprendre ke nzoto na ngai eza temple na yo yesu makila na yo esokola nzoto na ngai semansi wana ya ekobo oya mobali wana ekotaki oya mwasi wana ekotaki makila na yo ebanda kobimisa yango na kombo na yesu nzambe makila na yo ekota na nzoto ya ndeko na ngai ekota ebimisa mpe seigneur yo oefase mpe olimbisa bana na yo seigneur olimbisa bango po ete yo lobi ozobeta porte biso tonzingi ete bango bayoki mpe bakomprendre bafongoli nzambe yo sali evandelo kate na bango tika ete makila na yo eswanye bango epetola bango likidi wana ya réclamation oyo ezangisaki sentiment oyo elukaki éjaculation précoce ekota na nzela ya ekobo oyo elukaki oyo elukaki impousse ekota na nzela ya bamari de nuit ya bafemme de nuit yesu kangola bana na yo yesu sala différence kangola libota na yo poza nzambe yo yebi nani oyo ayaka na mbeto wana komi troisième personne moto na yo ebanda kozikisa ye ezala kutami na nord na sud na west moto ezikisa au nom puissant de Jésus moto ezikisa troisième personne diabolique oyo ya koderangeaka couple ya bana na yo nzambe moto wana azika na kombo na yesu poza nzambe malamu poza nzambe. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, merci, merci. Alléluia, merci. Nzambe biso toyekopesa yo merci. Yo lobi na psaume 65. nandimi ete couple ndeko na ngai Seigneur esika bakutami bakomprendre ndenge Rita komprenaki nzambe ya Naomi ndenge bakomprendre yo otelemi na Apocalypse 3:20 bakomprendre bafongoli porte nzambe yo kote osali evandelo tika ete bomo ya sika yo lobi na biso na mokanda na age esengwa deuxième maison nzambe tozobondela na ntango oyo ete esengwa deuxième maison elokalize couple ndeko na biso na kombo na Yesu. Oh Seigneur Jésus Dieu de gloire. Ya on a poussé ne pas na yo la gloire de la deuxième maison. Bilobete ozala plus. Oh Seigneur. Ozaki na passe zalaki malvi. Tika te couple moko nzambe et traverser vallée ya bakanzambe la bikamwa. Couple moko nzambe ezaki na moment difficile ya libala la bango. Yawe nazo croire nazo ndima. Ba traverser un bon moment. Ba traverser ngambo mosusu. Tikete nzambe ba jair ba mona sengo ba mona loboko na ko sembolama loboko na esembolama loboko na e batela nzambe ba couple ka ko la dibisote mais ba oba ko na biso différé ba couple ka ba na biso différé mais ba couple ba ko na cassette au pendant une année ou 2 ans après ba pambola ba pesa la beni mokonzi to tomboli komo na yo to semboli loboko na yo faveur pe grâce na yo moni sama nzambe kumama na yo nzambe pambolama yawe na bikamo yawe na ilango elonga to tato yo kolobo nzambe to commission nzambe pour la révélation aussi ko pesa ngai na tango oyo nzambe pona tina na libondeli kaka ya ba couple nzambe tikete nzambe libondeli ya ba couple olobi na biso banozala pendant 30 minutes na un jour to kospora na semaine Seigneur Jésus ndeko zola na biso kobosa la te ya wana bikamwa alobeli biso na poko na lelo to banda oezali prière wa couple e banosala mateya te kaka couple mama banosala kaka prière to tomboli ozambe pe to pamboli ozambe zolo kumpe kembo to annonce yango na kat na Facebook na biso à partir ya lundi to ba jour nini o to kotia yango pe annonce ko zala lancer. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Oh Jésus. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Babengaka yo fidèle pambate linomba na yo ezukaka zeko kisama
Yahweh sala na yo. Nzambe yo ndoza fidèle. Gloire à toi Jésus. Tikateli loba na yo ekokisama biso tozali ba instrument simple. Gloire à toi Nzambe Jésus. biso tolobi. Nzambe yo kolisa na mitema ya bana na yo na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Amen, amen, amen. Bandeko bakota atango nyonso na Facebook na biso. À partir de lundi, tu relances jour na heure. Autre nous allons 30 minutes juste quand il y a prière. Amen. Amen. Pour la couple, ça maman. Amen. Les inspirations mon gonza va souffler pendant que nous prier et que tous allons 30 minutes à part programme sur autres anango et nous allons 30 minutes il y a prière juste pour les couples. Alléluia. Amen. Deus abençoe a todos meus irmãos que estavam ali. Gloire à Jésus. Libonde la biso eza bobonde la kapona biso. Bobonde la kabo bisa nzambe asala biso vraiment ngolu. Pe libonde na bia. Wana eza libonde na biso epai na bino bobonde la pona biso. Libonde na biso pona bino ba couple ezala vraiment solide. Nzambe asala biso grâce confinement esila a permettre que to monana et puis to so ba témoignage ya bien surtout tokutana na nzambe lisusu boyeba nzambe lisusu yango nde eza esengo na biso boza ebele nzambe asala biso vraiment bolamu mingi po boza esengo na biso ya kozala kote oyo. Merci mingi. To sepeli mingi na mama na biso kiki na lutumba nzambe kati na lutumba nzambe pambola yo mama na biso BG BKG Bijou na France mama Bijou na papa na biso nzamba pambola na papa na biso Didier. Papa Didier nzamba pambola yo mama na biso Jules Ndongala mama Patrice Lututu na sengaka na France nzamba pambola Patrice Lututu mwana na biso Esther Lik Destino nzamba pambolo pambola na mboka na Luanda nzamba pambola yo sa bondade mama na ngai Jules Ndongala minha querida irmã Deus abençoe acompanhe em Portugal cumprimento a todos bye bye. Homem de Deus pastor Emezola. Deus te abençoa, meu pastor, Deus te abençoa. Deus te abençoa, Deus te abençoa, Deus te abençoa. Partilhe este vídeo. A minha irmã, minha filha Esther, partilhe este vídeo. Bandeko nyonso baza na ligne. En tout cas, na lobaka tango nyonso nzambe baedaka ete. Poza nzamba toute suffisance. Nzamba mikoka na nyonso. Mais okoede évangéliste Maku. Okoede couple tango ifwene. Partagez. Maman na biso. Temene Clotilde. Na papa na biso François. Partagez, nzamba sala bino bolamo, pe nde mwana biso, oyo Jonathan, nzamba pambola biso nyonso, kobosana te ko visiter page ya Facebook, lundi tokotia jour na heure. Donc, ezama te ya te kuna, ezama prière kaka ya ba couple ozaka pendant 30 minutes. Eza révélation, oyo nzamba pesi biso sikoyo, pona tina na kosambela pona tina na ba couple. Nzamba sala bino bolamu, Nzambe apambola ndeko nyonso oya ko partager. Amen. Nzamba sala bino bolamu. Amen. Bye bye.